Coucou la famille. Bah, bonjour à tout le monde. Bonjour la famille. En tout cas, bon samedi la famille. J'espère que vous allez bien. Bon samedi. Coucou la famille. Bah, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte bien. Voilà, shalom, homme de Dieu, bah, chantre de l'éternel. Bah, shalom, bisika, bisui, bino, hein. Bande konanga. Boboto, bondeko, nakati yama, bota na biso. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà un verre d'eau et ça va toujours bien. Et que ça va toujours kitoko makas. Un verre d'eau, c'est toujours tokos na dengue. Yamukiete bandeko. Voilà. Verre d'eau. Toujours moi, maï, tomber la mela. Voilà la famille. Bonjour. Bobo to bondeko, na bandeko catholique. Matondo na bakimbangiste. Abari muzuri na ba chef coutumier na biso. Respect na ba chef coutumier. Yaya bola ikebo partager mission. To la msa conscience. Vraiment, oh, eza émission ko la msa conscience. Voilà, lelo na omemela bino lisolo. Ya mama na biso, mama Amazon. Réaction na ye na makambo etali na bana oyo. Papa Wemba botaki libanda ya mariage. Tokoyi kolobango pe libanda mariage te. Mama Amazon, papa Wemba bali yo okomi déjà koko. Donc na yo bana no nyoso botaki bango libanda ya mariage. Bon na ebité so ya balaka yo coutumier, je sais pas. Mais libalo biso to yebi ba bobala naka bana wana toko considérer bango pe libanda ya mariage. OK? Voilà. Donc bande konanga bo like bo partager to solo là et au sala bien makasi. Bande konanga yi vidéo oyo ekwelelinga na ebité soki eza ya kala soki eza ya sika eza problème ite mais likambo mama Amazon aloba ou bien alobi parce que na boyibo komelanga eza ya kala pa nanga vidéo ya kala ezalaka te ya sika ezalaka te soki na ta vidéo na eleka kala soki na moni ke maloba wana etikali bato bazoyoka ngo il s'agit de la mselango conscience non ya la mselango conscience je m'en fous. Oh non, eza ya kala, eza ya sika, non, je m'en fous de ça. Voilà, je m'en fous vraiment. Voilà, je m'en fous. Donc, on a la bino vidéo, bolanda on a boké bignonso, et puis tokoya koloba sima, bolanda vidéo na boké bignonso, makamboni ni mama Amazon alobi na vidéo oyo concernant bana ya papa Wemba oyo abotaki na basi mosusu. Bande konanga bozela tozo tchela binango na tchela binango na partir à Facebook pour boyo quand on est bandeli makasi parce que pendant na enregistrer mais na enregistrer ngo na kati moi place moko muke longwe a boyo quand on mobimba bolanda vidéo na boké bignonso like partager bande konanga bo partager pour to la msana conscience ba mamé belé. C'est l'amour jusqu'à la fin. Papa Wemba. Et bandela où ils avaient bandé. Bon, tout chaba. Polygame. Papa Wemba n'a jamais été polygame. Moi, si Nini a Rozo. Oh là là. À chaque fois, je disais, Papa Wemba, avec toutes ses folies, mais d'un seul amour. Hein. D'un seul amour, sans commentaire, sans m'inventer. D'un seul amour jusqu'à la fin. En tout cas, Papa Wemba n'a jamais été polygame. Papa Wemba n'a jamais été polygame. Moi, si Nini a Rozoni, c'est la bilamba na ye, a Royubisa, a les réseaux sociaux, qu'il vivait aussi dans telle adresse. Il vivait chez lui. Il vivait chez lui. Parce que moi, j'étais beaucoup plus avec les enfants en France. En France, bon, Batumi Baki Koloba, mais ndengeni liba lango ye awa. Parce que dans un couple, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui va accepter de faire des sacrifices. Hein. Et c'était moi, parce que lui, il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il travaille. Et moi, je gère les enfants. Parce qu'il comptait beaucoup pour sa vie de famille. Et surtout pour ses enfants. Moi, je me suis sacrifiée.
Je me suis sacrifiée, même ma famille n'était pas contente. Ah, il y a Tikakayo Kuna, Poye, Awa, Moye, Awa, je ne regardais pas ça. J'écoutais mon mari et je regardais l'avenir de nos enfants. Donc moi, je restais beaucoup à Paris pour ça. Mais chez moi, quel enfant qui peut me dire aujourd'hui qu'il a passé la nuit chez moi ou en vacances chez moi, papa, il ne m'a jamais présenté des enfants. À part, il y a Koukouna que j'ai élevé chez moi. À part Koukouna, bien écouté. Non, non, non. Il ne m'a jamais présenté dans la rue. Dans la rue, c'est comme vous. Ah, regarde la copine à Papa Wemba. Ah, regarde, ça c'est l'enfant Papa Wemba. C'est comme moi. Mais il ne m'a jamais présenté des enfants. Jamais. Et au jour d'aujourd'hui, mon mari, 2 jours après l'enterrement de mon mari, bon, je vois dans les réseaux sociaux que les enfants réclament la reconnaissance que moi je reconnais. En tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? Mais maman Amazon, maintenant on va parler de ces enfants-là. Tous ces enfants-là qui ont apparu juste après la mort de papa. Aujourd'hui, vous nous dites que papa lui-même, à part Coco, atikala jamais kolobaki tel azamwana nanga tel azamwana ayelanga bango ou ma solo. On parle avec lui, on parlait vraiment pas de ça, hein, de sa vie privée. Je suis sa femme. Comment parler avec lui sa vie privée? Et je ne suis pas une femme que son mari se met devant elle pour lui raconter sa vie privée. Non, ça c'est pas ma zone. Voilà, on parlait, mais il voulait que les enfants donc Bayebana. Mais moi je disais toujours à mon mari, mais ça c'est ton devoir. Mais moi on a élevé nos enfants d'une bonne éducation que j'ai même la honte de raconter, donc je me voyais pas. Je me voyais pas. Est-ce que quelque part il n'avait pas peur de votre réaction par rapport à ça? Oui. Parce qu'en se disant, bon, maman Wana qui a tout accepté toute sa vie, qui s'est sacrifié toute sa vie, et de protéger ce cocon-là familial, kakana bananae, que bananyo soit botaki libanda a imposé bangote. Non, ça c'était plutôt ça c'était lui. Hein. Il voulait gérer sa vie privée en dehors de notre couple. Oui. Ça c'était lui. Okay. Ça c'était lui. Regarde par exemple comme le jour de notre mariage. Il n'avait pas invité ses enfants là. Oui, c'est vrai. Et à l'Olympia, quand il nous a fait monter il y avait ces enfants là dans la salle. Moi, je crois que c'était pas un mal, mais il avait laissé chaque chose à sa place. Parce qu'il comptait beaucoup sur sa vie de famille. Parce que quand on dit Papa Wemba 100% star, je crois que dans les 100% stars là, il n'y avait pas que sa voix. Il y avait aussi notre vie de famille là-dedans. Si ce n'est pas la moitié ou peut-être mais à 45%, je suis là avec mes enfants pour que ça fasse le 100% star à Papa Wemba. Donc il avait vraiment préservé ce cocon familial. Oui, familial là. Familial là. Donc il voulait gérer sa vie privée en dehors de notre couple. Mais c'est pas mal. Mais ça c'était pas moi. Oui, c'est lui hein. C'est lui. Maman Amazon, et là, on peut te à propos de Likambouana Bana. C'est vrai que les Lobana Ngobabimi, malgré que papa a tika la koye bisayote en tant que maman moboti, que oya samwana nanga, oya na boti, oya na salibwe, que yomoko na motema bon maman, banango, est-ce que okope sa bango, chance wana to opportunité, on a baye babande kona bango? Mais elles sont là, hein. Elles sont là, hein. Elles sont là.
il n'y a pas de... J'ai pas de bébé, hein. Ils sont là, c'est des grandes personnes. C'est des grandes personnes, c'est eux-mêmes... responsables de leurs actes. Oui, de leurs actes. Mais je suis toujours là pour préserver aussi mes enfants. Tout à fait. Oui. C'est légitime. Oui, c'est légitime. Donc, ils sont là. Okay. Ils sont là. On va parler de cet homme qui était Papa Wemba. On n'oublie pas que Papa Wemba a valorisé aussi cette culture congolaise à travers la mode, la sape. Aujourd'hui, bien wana soit papa Azamutu, il faut normalement tous à la musée moko ya Papa Wemba, même s'il est petit, mais musée à Papa Wemba, au batu bakota na batu balinga Papa Wemba za loko ba Michael Jackson, musée au koti otali elamba betaki Olympia boy, akotaki basi boisala boy, tout ça wana. Est-ce que ekozala voilà. Bandeko nangai, voilà, bonjour. Oui, bika eza samedi, tozo loba, tozo sala pe musala. Bolandi na boke binyoso, na che commentaire te bandeko nanga, boyoki ndenge mama moboti, oyo aboti bana na ye, ndenge azako dénigrer bana ya mobali na ye. Bandeko nanga, balobi kudia susu kudia maki, na ndenge ni babi, soko ningaka maki, fo ninga pe soso. Parce que soso a la salité partout. Tant que yo Papa Wemba, il faut ninga pe bana, oza il faut. Wana ngai. Comme moi, na lingaka wifi, il faut na linga bana ya wifi. Place nyonso, je n'encourage pas à bota. Mais ce par accident, ou que quelque soit bota bana na ou quoi que ce soit, ngai na ko linga bana wana. Makasi parce que bazali bano bazali na makila moko na bana nanga bazali bana o bazali ke ngai nazo savourer papa na bango mais ngai nazo comprendre Amazon te. Amazon elle est une mauvaise femme. Amazon ayeba ki vie privée ya mobile na été. Comment oyeba vie privée ya mobile na yo te? Soki penza mobile yo alingi yo même ake ko sala dégâts quelque part ako yebisa oke mwasi nanga limbisa nga fuka mitala boy. Mais ya lobi moi je ne connaissais pas la vie privée ya nani ya Papa Wemba. Entre temps ils disent tozaki na Olympia Papa Wemba matisa ki biso bana mso matisa ki bangote. Bande konanga et puis ils disent encore que Papa Wemba bandoninga ke bana ndaku baye banana bana wana. Bande konanga mama Amazon oza mama mabe. Oza mama malamu te, donc na ebite Papa Wemba azui chance oza na basi moko kaka ya bandoki, ba sharufa bandoki, yo poza ndoki, pon oza mama ya motema mabe. Baninga bazala ata zuwa soki mobali aza en vie. Mais mobali ya kufi na ye, o yebite dans la vie. Bana nini bakozala bien, bana nini bakozala bo, tu connais pas. Vie o eza mulai, même bakoko na o yebite. Yango mona na boye ko bala na bino bala Papa Wemba baye ko bala na bango pona mama oyo. Soki un jour ekomi ke bana Papa Wemba obi bakoko Papa Wemba bala ni bango eza mama oyo. Soki azaki mama malamu alingaka sala communiquer ke ngana zana bomoi oyo nyonso azali mwana ya Papa Wemba yaka biloko nini ya malunga Papa Wemba tiki. Ndako atikaki moko wana pe bapesaki ko kabila biloko malunga te Amazon eza pe biloko mokili ndeko nanga mwasi trop tard ezate bana ona balelaka na bakwe bazali yango zomona komba Papa Wemba bazo salir yango à cause de toi. Soko zaki une femme forte osangisa bana ya Papa Wemba mbele lelo na oyebisa yo komba Papa Wemba ngaki mata likolo. Ozo wanga na bango yo yebi kaka kuku ni soki kuku soki nani parce que Papa Wemba botaki avant yo oya na libala wana soki abotaka ya après yo linga po wanga na ye mwasi yo aza mwasi malamu te na pesi Marcelo raison lo bake Papa Wemba baby saki jeunesse alors akosaka peta baby saka pe jeunesse tape obandi kolobela na suko zo lobela makamba ba sapologie yango nde ti lelo tozo ko avancer te tozo ko lia te to ko bomba mbongo te parce que idéologie ya mabe o ba ko tia biso na kati ya mokili bande ko skona lingina analyser yango petit à petit makambu na ye bomona ki aza mama mabe alobi Papa Wemba présentaka ye bana wana te
Oui, papa m'a présenté ka bana te Amazon yo kanga zwa kiti ofanda. Allez partager pina bino ba mama oyo bobo ya kabana mibali na bino. Oye kokuta ye na libala oboyi ye. Mobali aboti libanda oboyaka. Mobali akufi ozoboya bandiko nangeza mabe. Eza lisumu soki bana wana bakutani babalani bango na bango. Baboti ye ba lisumu oyepa na yo. Linga bande bana na yo ba yebana na bandeko na bango. Eza très important. Parce que soki yo yebi no bango te problème ezate. Mais soko yebi bango et que yo ka mobali nanga bota o sala ke fort mon côté. Ya soki ba balani bango na bango. Bo kanga data lelo lisumu nzamba otuna yo. Yo ko wanga na bana papa wemba te. Jo papa wemba kufi. Pona nini gouvernement ezwa bisu mobimba et en disposition ya bana wana. Allez, entre-temps, yo zo niye bana wana. Pona nini yo lela papa wemba na photo na yo papa wemba na bana ka o yo boti. Parce que ozaki consciente que bana musu bazali papa wemba bombela ko na ndeni. Papa wemba bombelo na ndeni na lokuta na yo. Papa wemba yemoko ndenga zawana abotami na famille ya polygamie. Batete la polygamie eza lisumu te pona bango. Et puis batete la bakokote na ngoli felote. Parce que bango eza banda bakoko na bango. Banda Yesu Masiya yaka na mboka na bango bazala ba polygame. Polygamie pa bango eza normal. Soki lelo papa na bino akufi atiki basi 7. Yo za mwana liboso mobali. O soki mwasi wana 7e aza jeune fille. Yo mwana liboso kozwa mwasi papa na wana o bandi ko bota na ye lisusu okoki kokata nini ya tata na yo te. Surtout soka tika ki est jeune fille na bota ki na yete mwana liboso kozwa ye. Bango eza normal. De temps ozo bala mutete la yeba ke en tout cas 100% mwana libanda kozala. Polygamie ezali. Même mwana libanda azate me yeba ke mobali no abeta ba abeta ape magodesi comme susu. Bango eza bongo batete la eza bongo. Donc papa wemba ninga botama kino azana no yemoko botama na famille ya polygame. Papa wemba botami na mama na yazaki mwasi ya liboso. Mais mama na ya bande ko bota te. Papa na banga zui deuxième femme. Moi c'est deuxième femme bandi ko bota. Ko bota wana après nde bake ko salisa mama na mboka. Nde ba yeko mama na ko zwa zemi ya papa wemba. Libota wana ba introniza chef coutumier te. Ya mwana liboso azaki na libota wana atikali kozala azala même pour na parole te. Boyoka bomona epete azana bon moiti lelo. Boyoka epete boyebi epete bengana yebiye. Le papa wemba botami pouvoir nyo se kiti pa na ye. OK? Yenda zaki kuru de kura so konza na ndenga atie ba idéologie na ye. Yo muyanzi soki muyaka mobo ye okoti na famille ya bato. Oyebi ke baza ba polygamie yo ningwa ko imposer o ba ko imposer mwasi moko. Yo nani Amazon. Otikala pa kokoka mote. Abalaka Sharufa papa mba pesa mbongo na famille na bango so oyeba ate. Siko yo zo tuna batu oya yebi kazaki mwasa papa wemba ala kisa bilamba ya papa wemba so azana bilamba papa wemba. Wana za question buzoba ya mutu ozana maturité te. Yo sa sir basi wala bazana bilamba papa wemba te. Pai papa wemba bande ko la mama Sharufa pena ndenga azawana azana bilamba papa wemba te. Le bale mso abwaki na yango asa bali na ya bwaki na yango basi nyoso papa wemba ndo bima na bango mibali nde bazalaka na bango abimi na yo kutu ozwi kaleso mususu pesi wana pe ya ndako oya yepe tikali ndeko na ngai linga bana mobali na yo place ko yoka ngai samedi lelo kolanda mama est censé oyo te. Papa na papa wemba o bazo souffrir tant que ba yaya na bango baza bien eza na mutu na yo parce que ba yaya na bango ba pe ko sunga baleki na bango eza normal te bane ko bozela muke. Oui alors bonjour papa nazo rappeler na zane émission nazo bengo so na sisi. OK donc bande ko nanga eza normal te to analyser bandeko to analyser to kene na zwango awa pona na katarabo très bien na enregistrer ki amuna zwango na nini ote bandeko to analyser ye
bandeko eza mabe makasi eza normal te toyoka tokei tobandi si nini oyo aya kozongiselanga bilamba na ye aya koyebisa aleka na réseaux sociaux qu'il vivait aussi dans telle adresse. Il vivait chez lui. Il vivait chez lui. Parce que moi, j'étais beaucoup plus avec les enfants en France. En France. Bon, batumi baki koloba. Mais ndengeni libalango ye awa. Parce que dans un couple, il faut toujours qu'il y a quelqu'un qui... tokena na côté bilamba si na expliquer bino azoloba mwasi nidi aya kolakisa ye mama Chaoufa ane ko vivre na France te azaki na Belgique papa wemba bota partout na Congo na France na Gabon na wapi bana ya modèle na modèle babima wana bana papa wemba abota na ba danseuse na banane ça n'a rien à voir parce que moi si wana azana bilamba papa wemba na kati ndako na ete elakisi ke papa wemba bande ko considérer ete yonde ozalaki wana yo moko kangamaki na makasi parce que soko zali pena moi sa motema pepe ya petele pepe ya motema ya ninte olinga ko tika papa wemba obanda ko souffrir obanda ko mona papa wemba rarement papa wemba mi pesa ki na e pendant 22 ans so combien et pas Chaoufa corps et âme na ezalaki kuna olo ba ke pa ya Chaoufa bilambe zalaite yo sambelaka parce que Chaoufa nda bota kité soka bota ka ngaka bota bane belela msukutu 20 chaque année soka baki bota mwana ko bota pe bana 20 on comprendre à sacrifier qui vit na e mais Chaoufa kutu oyoyo abota kina papa wemba te mais yaza ina motema munene ya bana wana même jour enterrement yem tabane ko encadrer bana wana mais yom to boti na papa wemba o boti na papa wemba bala ki okan mama Chaoufa papa wemba eko bala yo na déjà bo ume na banda ko balota si pas bala ka coutume oui mais abala yo boye président na miso nzamba présenter yo ndenge yo banda ko zela abali yo ume likute papa wemba wana kufi na e mais tala ndenge oza motema mabe ozo dégager motema ya mabe bongo la motema fon kufa sangisa bana ya papa wemba sala communiquer ke bana nyoso mwana papa wemba même ya mobile apesa ngai pasi e sala e pasi asala avina e azana epe na poto mais oyebi abota makunda na Kishasa avanda pepa na yo mais ozu wanga na bango ki oyebi bango te mwana na mobile avande pa na yo ezaki to côté même bino bande kwa papa wemba boko na bo sepela na mwasi ote. Parce que papa wemba papa na bango de son vivant atikalaka ko wanga na bana na ete asombaka banda ko mibale moko na yolo moko na oyo papa wemba ndeko vanda mwasi ya mibale ndo fana na yolo si lelo ndako na bango na famille ya yolo ezali ale oyo sko ya côté wana msusu ezaki côté ya ndako ya papa wemba yango wana nde ezali côté ya papa wemba le papa wemba kufi nde famille etelema ibateka lupango wana famille tata na bango ale yo papa oye ko somba lisusu ndako yango bande ko nangeza pasi on a élevé nos kwa nini bozela enfants d'une bonne éducation que j'ai même la honte de rappeler. Et les cas il fallait stop en France moi si nini oyo aya kozongiselanga bilamba na ye aya koyebisa aleka na réseaux sociaux qu'il vivait aussi dans telle adresse. Il vivait chez lui. Il vivait chez lui. Parce que moi, j'étais beaucoup plus avec les enfants en France. En France. Bon, batumi baki koloba. Mais ndengeni libalango ye awa. Parce que dans un couple, il faut... Bandeko biso basi tozaka maele te. Makila o bamibali batiaka ezaka fort yango nde dominare pa mwana donc bana na yo sozo mona bango ke baza danser yeba ke bana mbanda pe ba danser yeba ke bana banda pe ba danser ngana wa encourager polygamie te mais yo moko yeba place otia makolo nao ok pa batete la yeba ke polygamie ezali loba ke banbali musuka komema ko sambela balingi na bango te mais ezali eza na makila na bango eto kaka na kati ya nzoto na bango tango yo moni ke moite ko bala mobala mutetela te bango moko basa batetela boni ebele bakima mbala bango batetela pona likamba polygamie
Vous comprenez? Même pas balouba polygamie ezalaka. Toujours qu'il y a quelqu'un qui... Bane belé, batu belé, biso nyonso. Toza issu de la famille ya polygamie. Donc, bande konangai o babotami na papa na maman msusu. Na considérer bangote pourquoi? Na linga bangote ponani. Bana bazaka innocent. Basenga kite babotama, maman bango ke fungula makolo quelque part pona bana wana babotama. Bana na baza ba innocent. Yango la to edikaka mibali na biso tango na bana babimité. Ceux qui mwana botami, ne laissez pas ko accepter que bana na ba souffrir. Au bois qui sa bango, au linga bango te. Et puis entre temps, ozo baby ça peut via mobile na yo. Ozo te na mobile no toujours abimali banda. Soko toza mwasa mayele oyoke mobile na boti quelque part osolo ne lobi olinginga obi olingi soko olinginga tozwa mwana wana avant de pas na biso yokinde sukuna te soki mwasi wana ndimi pona ba friki basi bandima na bango abi problème ezate en tout cas zwa mwana bozwi mwana wana obokoli et puis relation na ba kati yango mais soki olingi te mwana obokoma et pas ba parents na yeba ke oyoka sous deuxième zème yango mwana biso akufi awati tozolela biso nyonso pona nini abotina mobile azwi mwasi na ye musu ya mboka na bango mais tango bazana mwana na kati tango yo oboyi kondima ke mwana wana yaka na ndaku na ote mobile bandoke na otala mwana na ndaku wa mwasi wana zemi musu yango ekoti te ememi etina liwa alors mama na biso o aza motema mabe papa wemba sa kufaki na ye sangisa bana tika kosala be mission ya koloba ko yebi bana wana te papa wemba ta présenter au bana te mama ata mobile a présenter au bana te mais yo kike papa mobile na bota fandi sa ye lobani papa tiko bomba bana wana zo bomba lobi ba oya ko bala na entre bango na bango oyebi ekobo nino ko mema na kacha ligne na yo oyebi eloko nino ko mema lakisa ngai bana wana lakisa bana na yo bana wana parce que tu peux continuer boiter maman il faut que la logique na vie parce que dans comme maman azo sala eza mabe so oza na kati ya makambo c'est ton problème qui va accepter de faire des sacrifices hein. Et c'était moi parce que lui il fallait qu'il travaille. Il fallait qu'il travaille et moi je gère les enfants parce que il comptait beaucoup pour sa vie de famille et surtout pour ses enfants. Moi je me suis sacrifiée, même ma famille n'était pas contente. Ah ya tikakayo kuna poye awa moye awa wana, je regardais pas ça. J'écoutais mon mari et je regardais l'avenir de nos enfants. Donc voilà, même sa propre famille disait que osotika papa wemba akende boy azonga boy donc Amazon tu étais consciente que mobali nao azo que laisser passer par là et puis tu laissais ton mari à ça la bêtise donc yo bande ko favoriser mobali no botisaka basi mususu pona zwa bangenge na bango viva la musique telema yo lia kambongo alelelo bana na baboti na union na ba sacrifice mobali no abebisi ba via batu yo li ko accepter ngote ba mam Amazon au sambelo tu es dans le péché tu dois reconnaître ce que vous avez récolté tu laisses ton mari aller senter les femmes des autres ba famba na baninga maintenant les enfants là bas souffrir parce que yo bana no baza la sécuriser yeba ke bana no pe baza sécuriser te yebango. Moi j'ai resté beaucoup à Paris pour ça mais chez moi yo éducation ni no pe sa bana yo Amazon. Quel enfant qui peut me dire aujourd'hui qu'il a passé la nuit chez moi ou en vacances chez moi, papa il m'a jamais présenté des enfants. À part il y a Kukuna que j'ai élevé chez moi. À Kosi. Kukuna. Non. Il m'a jamais présenté. Dans la rue, c'est comme vous. Ah, regarde la copine à Papa Wemba. Ah, regarde, ça c'est l'enfant Papa Wemba. Bébé, c'est comme moi. Mais il n'a jamais présenté des enfants. Jamais. Et au jour d'aujourd'hui, mon mari, 2 jours après l'enterrement de mon mari, bon, je vois dans les réseaux sociaux que les enfants réclament la reconnaissance que moi je reconnais. En tant que qui? En tant que qui? En tant que qui? Moi, je suis le Kuta.
Papa Wemba tia koufi. Avant Korea, bana wana bazaki déjà réclamer. Bana wana ba fouté des bango ticket. Ba wuti poto a bazwa ki ticket gouvernement. Po ba kele la papa na bango bane bele bazwa ba ticket gouvernement. Maman mazono ye bien ou bien. O le ba koye bana wana après enterrement mobile na yo de ya bana moko baza koto. Il faut pas venir mentir les gens. Ce n'est pas bien ba maman boy. Ba maman moko lo kuta ba baby si communauté ba maman oyo. Quand tu laisses ton mari aller faire 100 enfants dehors, pour na bana ba koma ba kuluna, au lieu d'assumer, tango lingi mutu, linga pe na linga pe so mobile yo lingi mobile na yo, tanga so sumba, apete mukinza, zala wana kukima mukinza na ete, abimi ko mebandi ko mima batofina, sunga ye, azoke ko bota partout, njima, yo ngolo boyeba bana wana te, oyeba bango na balabala. Oui, ce mobile non aboya ko yebiso parce que tu étais une mauvaise femme. Ozayi na motema mabe, so ozayi mwasa motema malama ngaka yebiso ke na boti awa na boti awa na boti a. So ozaki motema malamu tango yo zo yo kango na balabala. Yo moko vendre mobile na yo, obiki mobile na nga et puis so obali musicien. Et puis tu dis que papa n'était pas polygame. Papa mazai polygame te na ndeni. Parce que déjà tant à Bali on a coutume, à Bali et Charouf on a coutume. Et puis place igno so papa mande ko bota bana, abane ko pesa mbongo ya ko bala bana wana. Papa wemba faisait ça. Soko boti na e, baso ba bota na papa wemba, so boyoke mission o bobenga tout ça les missions. Papa wemba soko boti no akokende na famille na bino. Dazo reconnaître moi na nga, oya za moi na nga. Et puis akokende même na ba bulletin. So il a besoin que oh non, bazon ka papa examen papa we maso bengi ye awa nga na za na tante mwana no boy papa ba ko kenda ko tika ko kata musique akei ko na école mwana ake signer ba bulletin ndebo bando mone wana na bano nyoso bote ki so ki ngandi et puis so ko bengi ye minerval abando ko pesa bana nyoso mbonga minerval yo so zaki l'économie na mobile na o bando gérer ba mobile na ndeni mobile bando supporter bana wana papa mba n'était pas comme Kofi. Abane ko pesa mbongo ko lié pa bana wana yo ko yeba tendeni so pe noza mwasi anda kunengo lobi papa wemba n'était pas polygame le kuta papa wemba était polygame né dans famille d'abord yemo ka botem na famille ya polygamie yemo ko za polygame akufi polygame ti akufi atiki asende aboti na mwana 16 ans boniko papa mama ko sala ka be mission buzoba boete. Ata so salango kala to salango sikame ngana monyango analyse danga lelo ya mwana ko sala ka ko leka kana be mission buzoba boete bana wana ozo négliger ba ko pe ko kanga yo moko ko koma pe mukonzi na Congo comme président de la République ba bengani yo ba bengani na kati ya Congo ko kota pe su Congo te yo ke ngabe aka boy na o yo ka na comme président na zio allez refoulé au Rwanda kana France ne kota su na Congo te. Tu es une mauvaise maman, une bantou qui se respecte. OK, tu dois accepter les maris. Bana mobile na yo. Et ça très nécessaire. Mais maman Amazon, maintenant on va parler de ces enfants-là. Tous ces enfants-là qui ont apparu juste après la mort de papa. Aujourd'hui, vous nous dites que papa lui-même, à part Coco, a tikala jamais kolobaki tel azamwa na nanga tel azamwa ayelanga bango ou ma solo. On parle avec lui, on parlait vraiment pas de ça, de sa vie privée. Je suis sa femme. Comment parler avec lui sa vie privée? Bande konangai, nazo baté pa mama Amazon, sur azolo balingala baloli na français. Comment tu es sa femme? Comment mon mari peut me parler de sa vie privée? Ah maman Amazon, tu es une folle. C'est que tu pouvais nous dire que ce n'est pas normal que mon mari puisse me parler de sa vie qu'il fait dehors de sa famille propre. Tu vois? Ce n'est pas sa vie privée. C'est une vie qui fait dehors, hors de la vie du toit conjugal. Tu vois? Ce sont ses vies secrètes. Tu peux dire, donc ils ne peuvent pas venir me dire ça. Mais sa vie privée, il n'y a pas une vie privée entre les deux conjoints. Si réellement vous êtes dans l'amour, il n'y a pas la vie privée. Donc toi, tu n'étais pas une femme. Tu n'étais pas considéré de Papa Wemba. Donc tu étais là comme un statut, juste pour Papa Wemba qu'on sache que non, il a une femme, tu es là, tu étais vraiment un statut. Il ne te considérait pas. Parce que si ton mari te considérait,
Toi, tu pouvais toujours savoir la vie privée de ton mari. Toi là qui m'écoutes, si tu ne connais pas la vie privée de ton mari, donc ce n'est pas ton mari. Tu dois connaître la vie privée de ton mari, mais tu n'es pas censé de connaître sa vie qu'il fait dehors du toit conjugal. Là, on est d'accord. Mais c'est qu'elle parle de nous là, moi je ne sais pas, elle connaît vraiment la définition d'une vie privée. Parce qu'avec les couples, il n'y a pas de vie privée. Voilà. Donc, maman Amazon, désolé. Oh, donc, papa Wemba ne te considérait pas. Donc, si il te considérait, tu es obligé de savoir sa vie privée. On passe. Je ne suis pas une femme qui son mari se met devant elle pour lui raconter sa vie privée. Non, ça c'est pas ma zone. Voilà. On parlait, mais il voulait que les enfants donc Bayebana. Mais moi je disais toujours. Alors bien, au moins Azo se contredit. Toi là, papa Wemba qui te parlait pas de sa vie privée, comme tu l'appelles là, sa vie de dehors. Mais comment il venait encore te dire que moi je veux que Bana Baye Bana, que les enfants puissent avoir une bonne relation entre eux, les enfants de dedans et les enfants de dehors. Comment? Il t'a dit ça dans quelle occasion? Tu vois les femmes congolaises, des mamans comme ça, des bêtes comme ça. Moi vraiment, je ne sais pas. Hein. Je ne peux pas interviewer une bête maman comme ça. On va se chamailler. Et puis, avant de faire l'émission, je veux vraiment, je ne sais pas, lui inculquer beaucoup de choses. Parce qu'elle ne peut pas venir devant la télévision pour parler de bêtises. Ton mari qui te disait rien. Tu es là, tu es en train de nier les enfants. Les enfants n'existent pas. Pour toi, les enfants là n'existent pas. Parce que si les enfants là existaient, leur maman devait amener des caleçons, devait amener les caleçons de Papa Wemba, les pantalons de Papa Wemba. Toi là, vous ne respectez pas Papa Wemba. Vous les femmes de Papa Wemba là, vous ne respectez pas Papa Wemba. Moi, je ne comprends pas. Hein. Ni Amazon, ni toi, vous ne respectez pas Papa Wemba. C'est pas normal. Tu n'es pas normal, maman. Mon bali, oya zo ebisote bana. Oya bi bana ngote. Oya quoi prendre après 2 jours, liwa papa Wemba bakundi. Mais ça, c'est maintenant tu dis que Papa Wemba bande kolinga bana wana. Yo niwa osaka na bana. C'est pour cela que je vous dis, même s'il y a une vidéo eleki kala, mais toi, oyo kiango lekani, si kabisoto analysera pour comprendre. Ayeba ki bana wana. Na muyibi na ye wana. Biloko Papa Wemba tika ki. Atika ki banda kumusu inachevé. Atika ki banda kwa munene wana bapesa ki. Ateka ki mpona lia kaka mbongo ye na bana na ye. Mama lelo mbongo wango ezayo wapi. Na koma ko mundo badi ko leka na kolanda ko senga bambongo kolanda bat ko senga bambongo na ba gouvernement ba fachi. Mbongo wango Papa Wemba tikela wapi yango. Ote kanda kuwana. Okenda ko resomba ndako molokai. Eloko nya malungo se na ndako wango. Même pas mise pas bozo ko sala te. Mais au liembongo wana yo moko na bana na yo. Oh yo boti na Papa Wemba. Même bana no boti na Papa Wemba. Siko bazaba nani. Na moni ata mwana ya nyoka longo. Azata na gouvernement. Oh mwana Papa Wemba nani. Pona nini nyoso wana yonde mama motema babe. Utikali na bana. Zana motema munene. Linga bana wana nyoso tu. Bengi saka bango. Une fois par an. Bo azana ticket. Boke na Kishasa. Boke kokomoreme la mort de Papa Wemba. Basapo basapu baye. Bato boye baye. Et l'autre côté. Ndaku wana bongi siyango bosela ngo mise. Et l'autre mon côté osala ka malunga. Pona ni oza motema mabe. Alors que ceux qui ozaki open. Na bana nyoso tu. Mwana moka ngara bimisa lumière. Kamso na bana Papa Wemba, lumière eza na ndaku na yote. Mais lumière eke ile msusu kuna. Awa nani oyoyo Juna Janana. Bana na ye wana Dachu na Maître Kims. Baza mama moko te. Baza mama moko te. Mais tena nenga sangisa bana na ye. Tena bana nende balingani. Tena nenge éclairage bima na ndaku na nani. Papa, yo muto boka kabana na yo. Oyo bota libanda parce que mama moko boyo bota obalaki na ye anganza miyo wana. Baposa la querelle. Zalo kola Juna Janana yaya. Sangisa banez important. Ngaku nazoka moneli Papa Wemba ngo bozolo ba atikali ko sangisa bana te. Ba tete la ba sangisa ka bana na bango na baluba. Ba kongo mtu bazaka bazoba.
basangisaka bana te babangaka soki eloko nini baluba te na batetela papa wemba nayebi te amazon batiaki yo wapi papa wemba aza mobali moboye basi bakomi kodomine ye mama oyo mpe azali na kisi makasi ya bato bandundu bomona ebongo te ndoki munene mpe aza wana yoka nzoke na ovanda na papa wemba ozanga mwa lititi yo nani toyoka pone awa ezokanga mon mari mais ça c'est ton devoir mais moi on a élevé nos enfants d'une bonne nga bando yebisa mobali na ngai ke wana eza devoir na yo so olingo sangisa bana eza devoir na yo mais nga nakolisi bana na ngai na manière ke bana na ngai bazala mais siko nde nini oya koloba sune ebandeli ke oyebaki bana wana te oyebi bango amazon sangisa bana bino bato bobebisi génération yo bino na exemple ozopesa mama mozokontinue kobebisa génération ngai nazoloba polygamie eza mabe mais soki oyebi ke polygamie eza mabe koke kobala bato bazaka bapolygame te kokende kobala mobali oyo abota te epuis so mobali na yo aboti libanda divorcé kovanda na libala wana te parce que aboti yo lingaka polygame te kende na yo mais quand onganzami wana okozala mama ya bana nyonso olingo linga te biso mama biso azali mwasa liboso mwasa muyombe mwasa mibale bana ya mama na bande koyapa na biso mais papa na biso bande kofanda kutu mingi epa ya mwasa muyombe kepa mama ya biso mais bana wana bande koyapa na biso mama ya biso alobi oui baza bandeko na bino bayepe bo baolata pe bilamba ba grande sœur na biso pona nga na mwana suka na mabota nyonso papa ya biso place nyonso abota ngani mwana suka abako yawa na bana ba suki tala suki ebele no bati bazaki 4 mibale bakufa mibale batikala éducation que j'ai même la honte de raconter donc je me voyais pas. Je me voyais pas. Donc azaki na soni ya koyebisa bana na ye que papa na bino azobota libanda je ne m'y voyais pas, c'était la honte. Donc yo bota libanda ndeni obote bangelou. Yi. Est-ce que quelque part il n'avait pas peur de votre réaction par rapport à ça? Oui. Parce qu'en se disant, bon, Maman Wana qui a tout accepté, toute sa vie, qui s'est sacrifié toute sa vie, et de protéger ce cocon-là familial, kakana bananae, que bananyo soit botaki libanda a imposé bangote? Non, ça c'était plutôt ça c'était lui, hein. Il voulait gérer sa vie privée en dehors de notre couple. Oui. C'est pas sa vie privée. Ça, c'était lui. Regarde, par exemple, comme, le jour de notre mariage. Moi, c'est à la fois, il n'avait pas invité ses enfants-là. Oui, c'est vrai. Et à l'Olympia, quand il nous a fait monter sur il y avait ses enfants. Habite le jour en mariage, Nabiso. A invité qui bana wana te donc. Na bana ya yo, na bana wana, baza bana au mariage. Bango so abotame libanda. Parce que tu dis ça dans ta propre bouche. Jour à mariage, la biso a invité qui bana wanate. Mais ça normal à inviter bandé. Et ça mariage na yo, a quoi inviter yo, na bana na yo, a quoi et ça normal. Nga jour à mariage na mobile na nga ko inviter nga na bana na nga, a quoi inviter nga na bana libanda ko inviter bandé. Le bas que bana wana te reconnaître bango bazanda kumoko. Aussi longtemps toi tu ne voulais pas. Ba reconnaître bango jour ngola liwana yo o balela mobali na photo na ye moko mbala liboso ti lelo na mona nkapa na ye azolela mobali na ye na photo ya ye na bana na ye nyoso yango de bande ko bazotambusa azolela mobali na lingeka photo wana po ya baloba ke papa we matiki bana soki 5 na ye moko non papa va laisser plus de 100 enfants bana na so babala ni bango na bango yo mtoko futa. Là, dans la salle, moi je crois que c'était pas un mal, mais il avait laissé chaque chose à sa place. Parce qu'il comptait beaucoup sur sa vie de famille. Parce que quand on dit Papa Wemba 100% star, je crois que dans les 100% stars là, il n'y avait pas que sa voix. Il y avait aussi notre vie de famille là-dedans. Si c'est pas
la moitié, ou peut-être mais à 45%, je suis là avec mes enfants pour que ça fasse le 100% star à Papa Wemba. Donc, il avait vraiment préservé ce cocon familial. Oui, familial là. Familial là. Donc, il voulait gérer sa vie privée en dehors de notre couple. Mais c'est pas mal. Mais ça, c'était pas moi. Oui, c'est lui, hein. C'est lui. Maman Amazon, et là, on peut te relobana à propos de Nikambouana Bana. C'est vrai que les lobana babimi, malgré que papa a tika la koye bisayote en tant que maman moboti, que oh ya samwana nanga, oh na boti, oh na saliboy, que yomoko na motema bo maman, banango est-ce que au copé ça bango chance ou notre opportunité on a baillé babande qu'on a bango. Mais elles sont là, hein. Elles sont là, hein. Elles sont là. Il n'y a pas de... J'ai pas de bébé, hein. Ils sont là, c'est des grandes personnes. C'est des grandes personnes, c'est eux-mêmes... responsables de leurs actes. Oui, de leurs actes. Mais je suis toujours là pour préserver aussi mes enfants. Oui. Maman, mon thème, maman B. Question qui tourne batounier. Et puis, na lingala, faut le bac en français, to boité. Maman, mo alobi ke bana wana, baza ba mikolo, bango mo ba décider pour le moment so balingi bana wana ou bien balingi bangote. OK. Mais abaki si un mais ke ngape na za wana pona ko préserver bango. Donc ceux qui bana na ba yebani na bandeko na bango. Oyebi kutu ekozala kutu kitoko makasi. Mais yalobi na za wana azo batela bana na e comme si bana o papa Wemba botaki libanda baza bandoki, baza salité, baza bienté, kaka oya ye baza ba reine de Saba. Mama luvunu nange. Na o mona mwana no mongo na ba TikTok abandi ko yemba ka banzembo, soki pa ayemba. E simba na ngopete mama Amazon. Mwana oya yo, obotela papa Wemba. Azo de kana ba TikTok. Ezo simba pete. Ayembe ezo simba pete. Kitoko pete. Bande ko nanga eza mawa na passe. Ndeko mwasi. Mukilio nde bomona ba karme belé. Bande to fani Amazon a balisi bana combien? Obilo bomoni pena pilon mona papa Wemba zo bala to yoki même na ba réseaux sociaux. Na yoka na ngate. Mais azala ba bébé te bana ba kola. Tam soupe ba bala bango ka ndengwana sans couper yebana tam soupe ba bala te ba bota bongo mais ye aomona bango baza danser. Bano baza danser. Maman mazoto ngato yoka bango babali ba star bazo yokana bazo sabo et le côté parce que nini yoza motema mabe obande kutu kolinga même pas que papa Wemba ayemba na koko na ye koko ya ye mwana soki ya kuku wana yemba kitoko obande kolinga ngote si o etufa yango ti penda mwana wana pe akendaka bongo ayokana te papa mwasi aza motema mabe. Maman Charoufa motema mabe. Papa Wemba n'a pas eu de chance. Ya ko bala mwasi ya mayele. Mwasi oyo ko ko pistonner mosika. Ya ngomoni ba star na biso ebele basuka ka terre à terre, ba matara na bango te, so pe basilika ka bombongo pe kei, pona ba bala ka basi ya mitute, ba bala ka basi ya bilongi, ya ba sexe ya banini. Mais soki ba bala ka basi ya mayele, mbele papa Wemba leloyo na yebite. Mbongo oyo papa balinga kotsa na Congo tourisme o balinga baya même ba japonais bato Yoshi ya mamoto balinga ba bandoya na Congo kotala bilamba na bango papa Wemba lata Versace batu na ye ba descendant balinga baya ba Gucci ba oyo ba grifinyo so boyebi balinga ki baya mais pona nini buzoba ya basi ya boye séparation ezaka mabe na suki na pona lelo machine nga pe tomboki na ezo suka bilamba séparation ezalaka mabe bande konanga soki mobali na abotaki libanda yamba bana wana botika pe biyoka yoka ba pasteur bakoya bana mobali na yo ndoki bana no bobo ndoki te makila ya papa wana kaka na libanda nde bimisa bandoki na kati ya ndako na yo bimisa basantu te soki papa na zana makila bandoki même o baboti libanda bandoki yo pe na ndako baza bandoki parce que bato ebele eza ba pasteur
baoyesa bango keba mwana mobali na yo ndenga ye boye mama na ye apesi ye boye asala yo mabe mama wana soza na bana mbanda likwanza ekobima yo te bouton ekobima yo te yo koyoka mutu pasi te yo libumu pasi te diare kosala ngo te parce que eloko nyonso tu bana wana mutu baye nango eza kitoko te soko olingi mobali na yo linga bana ne epuis mobali na ozala na longue vie bapapa oyo bavi mosusu bazokende kokweya ta mosusu mpe ezali kaka bana baobenge papa biso comme ça papa on te voit pas papa on a besoin de toi papa Amazon kuna pa alingi te papa oyo bakomi boye tiraillement aosala ni crise cardiaque alors bino mpe bapapa bovandisa banzoto na bino esika moko kobala balamba basi ebele kobota partout soki oza dur te okokano kogérer ngo te à la fin ezongela yo mto ozo AVC parce que bana na tango bando benga yo bazonyokwama tu ne seras pas à l'aise obetika tour na Congo ke sente ali okomi na ndako okoyebisa mwasi no te okomi kotinda mbongo na kintsweki ozobokola mwana moboye na Congo na kintsweki est-ce que okolala malamu téléphone na yo fokangaka code et banalisu te kombo moi sango Gertrude opesa kombo Jean-Pierre ce que zobenga mama zokanisa kaka Jean-Pierre okomi pe Jean-Pierre entre parenthèses employé ou bien travailleur ou bien mututo sala kana ye nzokande mwasi wana ay tele bazobengo pa Jean-Pierre musala pe sili yazala boye ndenge nini ozwi téléphone ochekuna nzokande mama kisasa mutazobenga mama Angola mama Congo Brazzaville, mama ya Lyon, yo vani ya Bruxelles, mama ya Angleterre, mama ya Birmingham, mutazo benga, mama ozo yebate, nzora ne mbanda. Ati na mbongo bana. Mobali osali bêtise, prends le courage de dire ça à ta femme. Alingango te, zala fort, vome libale kufa, ke vino mobimba, ovanda na kubanga banga, koboma mabomama, c'est toi-même ozo mi boma petit fait mobile. Ce n'est pas la femme. Ndena oyo kabatebele mibali bazo kufa mingi pona makamba basi me bango mo bawo lukango. Bango mo bawo ngabo za la leste. Na tango wakala so papa lingi basi mibale. Oyebisa mama ovandisa ye. Mama rotala soka roboya boy soka kondima. Pa tam soko tu mama liboso ko accompagner mam mobali na ye bakeba la mwasa mibale. Mais lelo mibali balingi kokosa kozana vie ya kokosa tu vas sortir tu vas pas t'en sortir c'est ça ba mort comme subite ndengwana en tout cas cette maman ici maman Amazon moi ce que je vais te conseiller ce n'est même pas tard bana wana bazelaka toujours mot d'ordre na yo baluka bazelaka yo WhatsApp et comment salisa WhatsApp ya bana ya papa Wemba luka bango bopesa na bambote ba kuku ba anniversaire na bango jour papa Wemba kufaki oya zana makoki akeki bokeki sasa bokutani bosali o bokosala ekosala esengo papa Wemba lingaki batu place ya vandi fo batu bazale belé et ozala pe bien place mokolo kufaki na ndako ya molokai batu batondi mbongo ndako na mso teka bilamba papa Wemba msoso ochango wapi tozo mono pe ochangeate osombi pe avion te et na Belgique pe osoki pe na France est-ce que vous en ndako je somba ndako là je ne sais pas mais moi je te vois seulement maman moka ndengwa donc bande onanga botika la malamu o boko finga bofingi o bomona conseil na ngeza bien bo beti maboko so pe place na lobi mabe yo bongisa mais boye bake majorité ya biso nyonso to uti na ba famille polygame to koko nyango te to ko boya bande ko na biso te mais c'est que on dit que moi aussi je ne veux pas la polygamie mais ce qui est kombelio accepter les enfants ou bien bima na on a couple wana mais ne laissez pas que cet homme là puisse souffrir à mon abana wana te. Là c'est pas normal. Lobby et zongela. À bon attendeur, salut, bye bye. Alors bon samedi, hein, bon week-end à tout le monde, bisous.